Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Na position ils sont fous. C'est tout. Je ne travaille pas avec vous. Donc, une personne qui ne collabore avec personne, donc il est avec personne. Donc, oh non, tout ça, moi je ne viendrai pas ici pour défendre la versatilité d'une personne. Quand une personne est versatile, donc, est allié pour se défendre. Aujourd'hui, il n'a pas se sentir plus à l'aise. Il y a un moment qui a lobby, il a lobby la bande ko bomba. Lelo na koya na télémine na lobby. Non, 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 frère. Chemin wana oza kozwa, eza chemin ya malamu te. Likambo wana lobby pour na batu wana. Bon, boye bisanga neti ndenge na azaboye. C'est 64, batu baza na kati. Babandi frustration. Ngai intérêt na ngezani mina sepela na ngoya bomoni kala mingi te batala ba okabona. Ai biso c'est payé eza pona nanga non? Bakangi déjà. Le problème avec notre frère, quand tu as une position, alingandi misabino nyonso opposition wana non. Likambo ya CPI ya nanga. Ezali rapport ya Monisco. Mais il n'y a rien de vrai dedans, chers amis. Déjà, regardez comment ces gens-là Bazo balukana pona likambo etali kombo ya Joseph Kabila. Bango moko kaka Joseph Kabila azana kati ya M23. Azana kati ya AFC M23. Après lobi balali balamuki ba sanctionner ye. Bon, boye bisanga, soki Joseph Kabila kozala na AFC M23 ezaka ka rapport o ya Monisco mutueye nango selon vous eza révélation. Tous wango loko la révélation. Maintenant, pour Ebisanga, va condamner qui est pourquoi à Kinshasa. Pour battre, il ne peut pas commission d'information. Oh non, bon, Monisco coup de lobby, ce qui ONU, ce qui nini, tout ça. Rapport, il y a ONU. Depuis que vous avez un lelo, vous avez un commentaire sur Yango. Mais maintenant, pour condamner qui est pourquoi à Kinshasa, il a été sanctionné pourquoi? Si l'information là, et yesiko yo bolobi qui information wana donc Monisco a pesi ce qui ONU a pesi information a pesi penza rapport moko ya information. Maintenant pourquoi il a été condamné? Pourquoi il a été condamné? Selon vous, pourquoi il a été condamné? Pourquoi il a été sanctionné? Et je vois les autres même, Bazui, Makamouana, tout ça n'a pas position na bango toujours. Oh non, ceux qui pensent Kabila Zui Makambona na maboko. Chers amis, on a sentiment. Et si quand AFC M23 est commis les lots, je ne vois pas Kabila pour changer à mon ami. Ce qui lobby est là, il dit que Ngande Moutoulaza Moukondi à AFC M23. Parce qu'il y a un rapport, on a lobby que non, Kabila Zoz est la poste est beaucoup important. Bon, boye bisanga. Ce qui poste wana ya Kabila ndi mutu koya ko changer makambo. Non, moi je ne pense pas. Déjà la réflexion nanga parce que na linga raté bato ba na attitude ya ko linga ko imposer bato nyonso oyo to bengi réflexion na ye. Quand nous réfléchissons, ngana pesi A, yo pesi B, ya pesi C et to sangisi yango et ça dit que tous ensemble. Tous par exemple Kabila. Oh non Kabila Nenga zali wana soki ye penanda zui e makambo wana na maboko ne ko changer quelque chose ne ko zala penza bien. Déjà si je dois vous donner mon avis, Kabila aujourd'hui na titre na ye ancien président de la République et c'est ngeni biso na bino to zela to mona Kabila a se prononcer pour na respect na no ya titre na ye. Tout le monde a Kabila et moko s'est prononcé. D'abord, le Kabila en question, c'est un mystère. Kabila a un mystère. Aza muto opposition na ye banarate. Bande ko to musu bande ko na TikTok bolanda kingate. Na uti ko mona Kabila en miniature na Suisse.
Nauti komona Kabila en miniature. Le fils de Kabila, Laurent Désiré Kabila, Désiré Otouti pour assister Bissona Binona, remise à diplôme. Chers amis, le fils de Kabila a refusé, voilà, Désiré Junior, Laurent Désiré Junior, Aboyi Basalae ba photo. Bon, moi, les photos n'y sont pas na kati ya réseaux sociaux. Tu vois combien il y a une désobéissance na volonté, il y a le fils de Kabila. Donc, dès que tu as boyé, tu as kangami, de bon mon abisso boyé. So Kabila zaki na pouvoir. Biso tu as battu to ni atasu Kinshasa wanati. Pour te désobéir na volonté ya moi na Félix et Tshisekedi on nani comme nani. O beta battu masasi bon. Vous ça ko moi na ya Kabila wana zaki na attitude wana. Mais aussi ba masasi biso ni osoti. Le garçon a refusé les photos, les vidéos. La fête, il a refusé. Ce qui moi na Kabila wana zaki na attitude ya ba ya Félix a beta battu masasi wana. Mais biso ni osoti za battu rozo masasi. Parce que le monsieur, parce qu'il c'est déjà un grand, biso na côté maman na ba swahili, garçon quel que soit son âge, azalara toujours na auto bengi respect en fait. Donc, le fils de Kabila a refusé les photos. Il a refusé les vidéos. Il a tout refusé. Andimi topé cette information qui a ici classe, mais il a refusé. Tout ça la photo nae surtout en grand nae longi nae to zoye to publier. Il ne voulait pas de ça. Il voulait rester discret na katia réussite nae. Mais biso moni bon, non on dirait sur longa, il y a Laurent Désiré Junior et mon ami qu'on dirait la salle Moussalate. C'était ça en fait notre rôle. Et les autres, à la pousse ni permet à mon Kabila, na kanga photo na publié et mon on dirait na échoué. C'était ça en fait. C'était ça. Et le jour où il y a fête, une petite réception organisée par sa mère ou sa famille. On était là, on avait une robe moro na memaki. Ah non, laissez tomber. Et ça qui m'a dit bosso na la ta robe wana. Et ça robe bourré outi ko bimaka na mingi. Na zui robe wana nga wana na boakami, na mati na talon, na soko kotambola te, j'étais là comme ça moi na nzambe, j'étais là. La citoyenne, j'étais là, na zoya, tout ça, na zui, tolo, tout ça, elle a classé bien là. Na kota we mukolo fait un petit t-shirt. Le roi mutaza la balcon. Et c'était une réception, bah respecté qui côté on a quand même 20 personnes. 20 personnes. Na poa qui tolo comme disent les Quinoises. 20 personnes. Et biso wana tozo kende. Ouais, tant nous sous tout déjà na kati ya mité moi biso tant nous nde tozala moi ba congolaise, tant nous nde to kutana ki to milo na kati mité ala ti koleka e. Na etali mutute na kati ya réception wana famille kutu makamana etala ki bango. Voilà les mots la matalana. Pendant que ton éco qui n'est pas matalana, na la ta veste, na mi kanga, na isa, so hini, onga Steve Wemby, onga Bibi Kapinka, onga. Et tant là qui famille benga qui biso une réception simple selon la demande yakolo classe ou aute aussi. Bref, pour nous yé bisabino que Kabila a un mystère. Et mystère wana to kuti yango na mwana na ye. Bande konanga charisme o Laurent bimisaki. Donc mwana na mikolo na ba succès nyoso to zaka nango. To kanga photo na Laurent. O mwana ndoko kanga photo na Kabila. Robe soirée et tout lit. Voilà. Et maintenant on a nenge to violaki. O ezalaki nani principe ya Laurent. To ba to kanga ma. Parenthèse na fongola qui pour nous c'est le Kabila mystère. Son nom Kabila yemoko a pesi a vie na été.
sur les Camerounais tout le monde qui a bimi a sali discours na ye tout ça et tout c'est tout monde Kabila bongo wana na yo sala commentaire pour na respect na no ya titre na ye ya ancien président de la République na recul jamais qu'on va conseiller Kabila non zwa siko AFC M23 wana bande konanga quand mingi ta AFC M23 zala qui appelé comment AFC Révolution Nini Android si comme ce qui Kabila zui en Révolution Android ici bon boma batu wana nyonso wana bazaki ko kambango après ba remplacer ce ko batu asika bato nyonso bazo kamba wana soki Kabila lelo ndenge bino volonté na bino eza o Kabila penande mazu amasolo Kabila azu ma popino ko linga actualité buzz makambo nyonso et tout ce qui va avec soki Kabila ce qu'on a su en après qu'est-ce qui change après ni ne va changer. Oui, Bissanga. Qu'est-ce qui va changer? Bon, commentaire na yo, ce qui Kabila a joué en haut après. Les noms de tozo lo ba comme si ko yona 0.0. Boko ya copier cette information ou boko télé manaba critique au bosala. Voilà pourquoi on a zongi, chers amis. Soki bandeko, merci beaucoup. Non, moi, ndeko Olivier Alobi ba comme déjà na baraka. Bon, ce qu'on est ba comme na baraka wana. Bazaka Android, tout va changer bango déjà. Il y a un monde c'est que nous avons la position. Au moins même attends ce que ça la critique. Pourquoi mais ça critique on a réalité ça la critique normale. Au l'équipe du colo. Et aux zongi na ko to bengi information. Et ce que tu as dit na les informations, au moment que même si mutoye, bande ko na biso pe toza boye. Mouta bengi na kati ya parti andeko Martin Fayulu ah ndenge naza boye nena pesa obe information moko awa omoni ndenge Martin Fayulu aza ngama son notane information non ça va me créer juste de problème avec Martin Fayulu parce que c'est moi qui va s'exposer c'est de problèmes il y a offélé de problèmes gratuits des gratuits problèmes des gratuits conflits entre temps de quoi na vandi kana na kati lokwa nyama lisangu non loba obino bozela te pendant ce temps, Binonyonso, si vous avez une information, beaucoup bien agité, au moins, makamona pena lobby, yangoana, makamona lobby pena yangoana. Non. Vous étiez là tous d'accord. Donc, bandekona va bien qui bango révolution et Android. Vous étiez d'accord. Regardez Kabino Kara deux fois. Symposium, merci. Bienvenue. Des fois, on a Tarabino Kara. Pourquoi? Parce que dans le monde, on a binoté. En fait, s'agiter dans le monde. Bolinga batunya sur base opposition. On a kala. Moi, la maille, bomara moto. Oyo posu car moi attitude pour couvrir. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même. Na moni mabe, ne pas moni ndoki. Ne suivez pas Madame Bijou Goya. Madame Bijou Goya, azali ami. Yamastaranga oyo, naza kotanga kombo. Donc, quand elle vous amène des informations comme ça, voilà pourquoi elle a dérangé notre direct. Nandeko Merlin, vous. Parce qu'elle ne voulait pas, en fait, Merlin, alors, la vérité. Elle cherche, en fait, des gens avec qui, oh, yako sanganana, bango pouke, aza frustré, aza qui a besoin de Burundi. Mais, bah, y'a bioté, Madame Bijou, on sa figurante. Vous êtes une figurante. Contentez-vous. Y'a la figurante. Parce que ça dit, vous en avez à compter. Yo mo zo mi mona kozana poids politique. Ça va mouvement na yo. Bengi si pe bato nyoso yo zana bango d'accord te. Bo ya ko bamande kwa dos ndomba so biso nyoso to yeba za maladi za na ndako. Bo zinde kwa Alain Bolojwa. Bo tie na kati ya liste. Alain Bolojwa za mungala non? S'il a un souci, arrêtez les mains comme un homme. Bijougo est une problématique. En fait, déjà pour nous ensemble, au sein de la groupe des femmes ceux qui de l'opposition. Limitez-vous là, madame. Zoya beaucoup place na ya présidente. Banda ko sala la signature na yo moko. Ce n'est pas à travers des ne on peut construire. Épargner Perrault a déjà beaucoup de problèmes.
Pérou a déjà beaucoup de problèmes comme ça. Il a des conflits avec tout le monde. Même dans le cas de 64, il y a des conflits, il y a déjà belé. Donc, ceux qui ont ils posent à la pont. Dans le cas de 64, pour étouffer ces 64 ou qu'on baby sa image il y a 64, s'il vous plaît, madame, retirez-vous. Soyez une forte femme. Au perdre l'eau au moroté. Au lot, ça va n'engager au banda au peso d'information. Toi, n'a pas posé dans moment où ceux qui ont besoin de banda aux informations. Quota c'est nanyo. Comment on dit le logo? Quota union sacrée. Où n'a tous on besoin d'information. Tous on a besoin de pas panza dans la quartier union sucrée salée. Mais na C64 t. Na AFC M23 t. Pour na AFC M23. Malgré ngana neko lo bango tout le temps. Si on a béni bato source na AFC. Laissez-moi, mais vous ne voyez pas tout ça. Maman Bibi, babilo beno la bino ya TikTok wana e bundarate na terrain. Balo bananga bon. Maman Bibi, ba commentaire na bino na bo sala gale e ko faire reculer le côté et ko faire avancer le côté. Ah mandu kinde zoloba. Matuza, ba bande ko bananga bon. So ba bon ba ya mona rasongi songi. Mais bino pe bozo quand même bato bo tcha na terrain ba commentaire pour na bino tina s'improvisa porte-parole défenseuse il y a AFC M23 parce que trop c'est trop et moi on va dire occuper monter mais ça dit il y a un moto on a d'information muso souté monter mais sou qui tie pas sou kati la sou na ngo olobika bon to sali. Alors, papa, bino quoi bon communicateur, te ba konzola bino moi si na réseaux sociaux ya bata bako balo bata. Balobi mama a matuza. Nyonso wana bozolo ba réseaux sociaux pamba. Boko bandolo balelo, boko lo balobi e ko kwisa nango katanga te, e ko kwisa nango calamité e ko kwisa lo te. Bino ko fana ka kinya. Batu wana bango moko ba ko changer maloba. Ya babeka kabalo oyoki lisolo ya .0 te Nathalie Karabi oh .0 quoi oui confirmé ntali boso yaki ko confirmer ngo ezaki ndekusafu muto ali boso a confirmer biso ngo ndekusafu ya une semaine passée abi oyoka kaka .0 ekwei et toyoki kaka .0 ekwei eka .0 ekwei lelo na yoki o baraka ekwei donc ngamona bilobeli ah ces gens avaient raison donc maramna bango matuza na matuza en dehors ya matuza on pouvait pérorer et qu'on changeait rien mais au moins lelo je pense que les Congolais ont une grande réponse Yao Etali force Yamandeko ya AFC M23 et force Yamandeko ya C64 au peuple à Kenya qui n'a pas accompagné. Pour dire vrai, chers amis, vous n'êtes pas d'accord. La journée, il y a le 8. Nous avons concédé Bino Yango. Et ça a vu na Bino. Boza Yakotomboka. Félicitations na attitude na Bino. Mais soyez prudents. C'est tout ce que nous avons dit Bino. Parce que dans Nzela, il y a l'attitude na Bino. On va créer, moi, Bino. Bande Konanga. Les vrais hommes, Balobaka, Babeti Lobo na Mesa. Quand je le dis, Namoni Bandeko ya FCC. Non, sauvons la République. Bandeko ya sauvons la République, Bazoua qui paie invitation. Il y a le président burundais. Balobaki NON. Invitation yaki Nanzela Ndeko Chibala. Balobi Bako Kendete. C'est ça, avoir une position claire. Bolobi ke toko kendete. Oui, bravo. Bango au moins ba exprimer ou ezali attitude na bango balobi NON toko kendete président burundais Lambalia. Ba exprimer ou ezali attitude na bango. Maintenant ya mutu ozui likambu o baluki na sima ya batu lokola bijou goya okomi ko kende koloba.
monite bake kutuka bango moko biso kutu to sepete biso te loba yone ngai na sepelite na lingaki ngapena kende Burundi. Mais avec quel poids politique, maman? Likambo zo boma eza likambo ya poids politique. Tant bazo senga makambo ko sangisa mbongo. Na C64 na bino wana. Même la mobilisation bijou goya. Même ba 100 € na ba soki ba 100 $ na yo ozo dépenser. Ozo zo na maboko ya mutu. Et non tant na comme président, il y a parti on a te wa sumaka yo pe pour que mobiliser ba. Mais ce qui est dans mon bandi, au bombi secret. Au bimbi c'est car image ya na sepelite. Awa batbaso sepelate. Mama bijou goya tika sobi. Kolata attitude te ya o balobaka basi batonga mboka te. S'il vous plaît. Kolata attitude wana te. Tonga mboka. Soko yaki na C64 pour que o faire avancer makambo. Comme une femme opposante, opposition za na ba vidéo yo sala na TikTok te. Pour ma vidéo, on a peine à ça dans ma vidéo, mais ça ne me donne pas le droit à comme opposante. Moi, je ne suis pas une opposante, je ne suis pas politicienne. Si réellement, ils ont sauvé, bateau, ils ont sauvé dans la carte C64, n'a pas chichotement, n'a eu au bandit pour aller donner à Perrault, selon yo, aux yeux caméra, au PC Perrault, pour Perrault et à Kopanza C64. D'abord, la première de choses. Chers amis, balobi likambo ya invitation. Oh non! Bapesi invitation, bakoyamba batouana, moko, chers amis. Un président de la République. Apesi invitation na opposition. Déjà, eloko ekei na kati ya opposition wana. Batindeli bango invitation loko la SID. Batindi invitation loko la parti à délice c'est ça que zani en vol. Batindi invitation loko la parti comment il s'appelle encore? Matata Pogno LGD. Batindi invitation loko la SID, batindi invitation ya Kabunde na parti na loko la président ya parti wana. Bande kolanga tozala un peu honnête et sérieux. Tata loko la Matata Pogno. Tata loko la Kabunde. Tata loko la Martin Fayoulou. Tata loko la Délice Sanga. Oh biso na bino to lanzi Délice Sanga akei na loko kombo na osunini. Akei na 5 face ya Jean-Pierre Chilumbai a bêtillé correctement, a tanguissé et constitution. Selon vous, chers amis, Perrault Louara azana makambo akoki koloba. Na bandeko ya C64 pour na kotalisa bango makambo nini esengeli bakende kosala kuna. Tolandi na bino awa. Ndeko na biso Merlin vous na koyoka ye déjà koloba. Na ba question na za kotuna ye. Donc makambo même Perrault alobi ayoki na yango te. Ayoki yango epananga. Maintenant prenons par exemple Merlin vous. Na tuni motuna devant vous. Na cahier des charges na bino. Et l'on on y bozo kozela à répondre nini. Tozo zelelo ba liboso alongola nini. Changement en constitution. Prenons maintenant chers amis. Bande kwa C64. Donc balongwe na bangora ba makolona maboko ti bakomi kuna balobi bon biso to yeka rapona tota la beauté ya Bujumbura. Je ne pense pas. Diminuer les gens à ces points. En fait bandeko de fois tant to lobaka. Ce que vous avez vivre dans l'orgueil, vous avez la difficulté, il y a la attitude auto-affichaka pour te lober la bateau bazo Hollande biso. Ce que vous avez mis kolo wana nyoso mukolo bazwa ka initiative ya rosangana pour que ba bana koya koloba pour le peuple congolais pour ba bimisa C64 wana les autres étaient d'abord dans l'information il y a balia qui 5 millions, balia qui 10 millions, balia qui 20 millions, mais les lotis pas à l'accepter. Pourquoi attendons-nous seulement Babébana? Pourquoi tous os la carte batouana bakabwana? Omoni kuna déjà bakoum ko kabwana? Bana on a déjà bakoum ko sepelate. Chers amis, pour la bateau ba yebité. Ndeko Merlin vous voit uti koloba yango. C64 tant bozo ko mona batouana o ya lobby, Perrault lobby C64 wana ezaka ka binote batouana bozali boswana binene wana, ezaka pona matata te, ezaka pona Martin Fayoulou te, ezaka pona Sesanga te Kabunde te, ezaka pona bandeko wana nyoso te. Pour d'abord dire des choses comme ça, il faut zana muto ozana batute.
Pour le roloba que c'est 64 wana eza ya bandeko ya. Et puis quand tu le dis hein, pour boyoka ki azo la ironie, na éviter ce qui est ironie, ce que vous savez encore. Azo mi le bela er na roloba, après boyo su roloba, il faut être un homme Péro. Sois un homme. Viens devant toutes ces personnes là, yebisa bango ke na sarana binote. Na liambo na bino mais na ko soutenir na binote. Na zo zela bo beba na pona ya avec force. C'est ce que vous devez dire en public. Que je ne suis pas avec vous, je n'attends que Bobé Bana. Je m'entends que Bobé Bana, après na ya siko na ya ko la commentaire. Parce que dès que tu as un journaliste, tu as un problème. Mon sous point il faut polémique ezala. Il faut avoir toujours l'attitude il y a pour critiquer, il faut critiquer ezala. Il faut y a pour critiquer. Ah Zali, asa ko vivre. Ah il est là. Il faut critiquer ça. Il faut pas tout panzana. Il faut moi et l'autre comme polémique moko ezala pour que yaya. Ngana ya kana polémique mais il y a division té. Na ya kana polémique mais il y a division té. Na ya kana polémique dans le travail mais pas il y a division. Et ce qui est congolais aux commis mes mamans parce que biso les autres ont ça fait eh alors bien. Eh ya la mayele. Pour nous aller d'abord. Il faut que ma kamuni yo zoloba. Ce n'est pas pour rien que moto esengeli a tourné sa langue 7 fois avant aloba. Oza moto mayele oui. To yambaka. Na yambaka bato bela na kotanga bakombo na bango te. Tant on a yoki a lobby réflexion question nini tout ça naza mo pandisa ko meto na yoki na ye ça va. Ce qui na mo banda live na nga ya zanga kate. Moto moso ko zala wana obanda ko senga depuis na banda ba live ti lelo na yambaka te pona mona pertinence ezalité na kati ya makambo ya ka koloba defona omoni olobi na yo kaka o participer kaka mais moi pertinence wana to lukaka na kati ya moi émission etalama parce que tant to lekaka awawa soki na matisi bato pembe nanga elingi koloba ke bino boye ko accompagner pe live nanga ezate ke boye kaka oh non parce que aza mama bibi non. Parce que ce qui bozo kozela, quand abatu wana ba panzana, bande konanga nga ba panzana ce n'est pas mon problème parce que la même personne abandé ko toute la bino tolo ya de kona biso azana STO comme on est Corneille Nanga non azala qui le premier ya koya kana ba live ko c'est non bomoni na uti ko sola na Corneille Nanga mawelisa Corneille Nanga na uti ko sola na Corneille Nanga zo koma place ko ekalate Corneille Nanga zo koma place ko ekalate ayaka ko finga Corneille Nanga benga bangoni révolution Android les lots révolution Android bazon na point 0 alors zonga pour qu'il y a féliciter bango alors zonga pour qu'il y a féliciter bango posez-vous la question akozonga pour qu'il y a féliciter bango ou akoya akokoka kolobela bango lisuté. Posez-vous la question. Bandeko boyebi nakati ya amitié za bino musu to supportera to supporter moi ba le kuta musu po master nga na ko bimisa ete ko sala bien te. Mais depuis un moment je me suis décidé à retirer l'antivirus. Na mon virus a été détecté. Tel virus a été détecté. Tel virus a été détecté. Si on a détecté virus, n'est pas le barabino. Bisa toza ba leader d'opinion. Makambo ngana kolobe ko influencer. Pande ko to musu 4 5 6 7 8. Netinga na ça qui na 5 compte na plateforme plateforme o ila. Et ceux qui na lobby likambo batwe belé ba ko mama bibi alobaki. Eh oyo ka kite mama bibi alobaki. Alors, prenons notre audience pour nous servir au peuple congolais. Si on a bandela avec raison. Pourquoi nous avec raison? Bande qu'on a biso tom subo bandi politique na TikTok. Tozala kina bande ko moko na Kinshasa ba benga ki bango de journalistes engagés. Ba journalistes engagés wana. Merci beaucoup na ndeko na biso Fabien a olimbisa encore une fois. Tant que nous avons combo naie, ndeko Fabien a se plaignera toujours nelo comme baranga. Des fois ça va petite sœur. Est-ce que tu regardes un peu qu'on s'organise te biso bateau tozana kati ya diaspora? To
meke un peu kobanda kozala un peu na sens moko ya communication tozala mutu moko oya boya likambo wana boyebi da komona. Pourquoi vous ne voulez pas travailler en cohésion avec les autres? Neti biso tokuta ndeko na biso bandeko na biso matiselanga batute s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tokuta déjà bandeko na biso lokwa ba Kerwin, bandeko na biso lokwa ba Fabien, na respecter bango mingi, to bandeko tala bango to zena musika et er to komi na pembeni, ata na sali 20, ata na komi na 300 000 abonnés, na ozala toujours na respect na ba yaya wana parce que na yebi conduite na bango déjà avant toya et tito komi a sur place. Mukolo moko te bo mona ata musu na telemi na baniko boya e na ko sala ngoti po na yebi ba biloko mususu to leka tout ça et tout na kati ba musala o tozo ko sala et to se soutenaka mutuellement, on s'entraide. Chez moi loko eza il y a Fabien on peut passer information via Kerwin tout c'est de la même. Il y a Pero Louara azozela bisika moko ebeba na kati ya C64 po ya ko ebisa bino na ebisa bino nini Martin Fayulu aliaka mbongo ya Félix Tshisekedi eloko azozela yango wana et bino soki boza au courant te bosala très attention azozela ayoka mabe moko na kati ya C64 walo bana ebisaka bino nini Delice Sanga mutu a Félix Tshisekedi makile ganga azozela yoka likambo moko po ya koloba Katumbi na lobaka na bino yango Katumbi ye wana et si to ebisaka bino ke la même personne a kozonga lobi pona koloba yango. Maintenant posez-moi la question, le jeu que Pero Louara azosala exagère d'information. Oh non, mes caméras mes caméras sont très formelles. Chers amis, ma caméra à Pero Louara, bayiba yango depuis mukolo abeta maka na Bruxelles. Mukolo Pero Louara abeta maka na Bruxelles, nde mukolo ba caméra na bayiba yango. So bayiba ba caméra te seke ba batterie. Pourquoi dans ça koloba yango? La personne qui donne des informations, il y a frustration et ezali na katia. C64, c'est la dame que je vais vous citer, Madame Bijou Goya. Madame Bijou Goya, boyebi était pour na batmon sousou, mais pour na bino na expliqué bino, Madame Bijou Goya, c'est une dame politicienne, oyo ayebana na sima ya dénonciation à sala na Monsieur Tambwe Mwamba. Boyebi est-ce que vous avez dit sous Madame Bijou Goya? Bijou Goya a yebana na sima ya dénonciation à sala na Monsieur Tambwe Mwamba. Ne Madame Bijou Goya yewana. Madame Bijou Goya azali moko ya batu oyo ayaki na kati ya C64 pour qu'il avanda na kati ya présidium. Na présidium na bango wana, chers amis, Madame Bijou Goya koti kuna tendenge nini, je vais vous expliquer. Elle n'arrive pas à s'assumer. Bon, on en a bien, parce que c'est la frustration na yéouti. Elle n'arrive pas à s'assumer. Loko naza kokoka ko s'assumer te, qui a koti na C64, a luki chemin moko. Pour na créer présidence, un groupe de femmes opposantes, oyo baké kokota na kati ya C64. Au lieu de signer cette dame-là, au lieu qu'elle n'a pas signé, voilà, tu as tout compris, Penati. Pero travaille pour cette dame-là. Et on a repris dans mato, il y a des 64, bon, c'est la non-assili, ça m'a révélation, on a salabine. Cette dame Bijou Goya a sali groupe naye, il y a des femmes opposantes. Et
au lieu qu'elle n'a signé comme elle-même présidente, Azui a si Madame Dominique, pardon, Mounongo, il y a ensemble, à qui il a coupé ça y est, pour qu'il y ait à signer. Madame Mounongo fait partie des Ensemble pour la République. Tant qu'on continue groupe na bango la kati ya 64 de femmes opposantes, normalement c'est la présidente, mais c'est elle qui a dans la présidium. Mais déjà Madame Mounongo fait partie d'Ensemble pour la République. Et lorsqu'elle elle fait partie d'Ensemble pour la République, automatiquement elle ne peut pas siéger. Nakati ya bateau bavandi nakati ya présidium. Déjà on a reproché à quelqu'un dans le lobby, ah mais comment moi si avocat kozalate nakati ya C64. Attends on va voyager. Dans le lobby, ah mais pourquoi seulement les hommes? C'est normal. Je suis une femme, tant dans on a que fleur moko ezate. Et puis c'est normal. Mais être derrière ces hommes-là, tout à les acquisant quelque part, ça ce n'est pas bon, Madame Goya. Si vous êtes une femme avec vraiment nyonso nazana yango, et donc il y a madame ya kosala, au lieu banda ba accusation, nenge osalaki natambwe mwamba, il est temps pour vous, madame, de quitter la chose avant que la chose te quitte. Parce qu'elle donner les au comme il la niamalakati ya lidesu. Niamalakati ya lisangu. Ozolinga en fait, olinge loko et son contraire. Ce qui oyeba ki kozala qui n'a besoin. Yomoko ozala présidente. Il fallait que s'assume. Il ne fallait pas mettre Madame Dominique. Madame Dominique a reconnu à point à président na yeto ezali Moïse Katumbi pour ton intérêt à toi. Sonia Kamita non plus a reconnu signer pour ton compte te. Ba madame nyonso bazali wana bazana ba parti na bango. Alors yo esengela ki otele massi réellement courage ozwaki pour na ndeko tambwe mwamba esengela ki ozwa même courage. Au télémi on lobby que non, moi Bijou Koya je vais signer nanani pour vendre la présidente. Ok naki na kosala ya ngote. Et maintenant l'ingo zala wana lokola donatrice des informations et de mauvaises informations. Il y a liboso des informations à l'okuta. Voilà pourquoi elle dérangeait l'émission Yangana Merlin parce qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle ne voulait pas de son côté. À mon émission Yangana Merlin eza koloba ba vérité ya oyo ya za kokende ko chichoter à gauche et à droite. Tous ces hommes-là que Perrault a cités, que vous avez donné à Perrault Loire pour citer. Ceux qui batouana nyonso, bazalaki, batu oyo yo, oza ko croire que baza ba homme, et yo moto sengelo oza ba mandaté nde yo pour nous que le repère cette information na bango, ndekoloko la Perrault Loire, pardon, ndekoloko Alain Bolodjoa, ndekoloko la Ados Ndombasi, ndekoloko la ndeko Owen, ndekoloko la ndeko Merlin Vuvu, bandeko wana nyonso. Soki yo na part na yo, Bijou Goya. Oyebaki que tu es une femme. Oyo yo ozui manda ya kolobela batu wana nyonso sala vidéo. Pour tambwe mwamba, osalaka vidéo. Pour na koya na etando eke koya koyebisa biso ke non yo ndenge oza wana papa tambwe mwamba lingaki a violé. Lelo to comme kokota ko pe moi doute. Ça reste à vérifier est-ce que les amis makambo solo ou okosela ki papa ba. Parce que balobaka toujours c'est avec le temps. Ndето ke na kana ko vérité. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que Maramboloba qui n'a pas tambwe mwamba ezala ki vrai? Qu'est-ce qui prouve? Tout le monde a ni message, tout le monde a ni vidéo. Tout le monde a ni vidéo ya caméra cachée, ni tout le monde a batouaro banque na moto bazolinga bakangao ya IGF. Tant que tu as dit que tu as IGF, tu as dit que mais tout le monde a ba vidéo, ba caméra cachée. Si réellement yo motolingo sauvé, bateau nyo so bazana kati ya C64, na ba chichotement na yo oyo bandi ko sala pour aller donner à Perrault selon yo aux yeux caméra au PC Perrault pour Perrault et à Kopanza C64. D'abord la première de choses.
Chers amis, balobi likambo ya invitation. Oh non! Bapesi invitation, bakoyamba batwana, moko, chers amis. Un président de la République. Apesi invitation na opposition. Déjà, eloko ekei na kati ya opposition wana. Batindeli bango invitation lokola SID. Batindi invitation lokola parti à délice, c'est ça que je dis. En vol. Batindi invitation lokola parti, comment il s'appelle encore? Matata Pogno LGD. Batindi invitation lokola SID. Batindi invitation ya Kabunde na parti nae. Lokola président. Il y a parti wana. Bande kolanga tous un peu honnête et sérieux. Tata lokola matata ponyo. Tata lokola